c'est problème il y a couple et ça la traité na couple so moni ya zo le kana na bilili Paulo bakeno bakaboni biso to za ba parrain na bango te na habité toi ba parrain na bango te poto yebso ke no tika poso boyi mwasi ko mo ganga seke wana souci wana posa na so moni mutu baba mbwa ko pala o ganga ka so na été mbwa ganga tchara makela so na été mais pourquoi seulement que les Canadiens en tout cas moi vraiment je suis déçu par il y a comportement il y a papa est-ce que les kambango yo zo mona keza réel un mot mutu et pétaka Obino ça ne va pas non Nathalie mariage il y a 6 mois ce qui 5 mois 5 mois ma chérie et kabwani malobana na ko lobana ezana no totika ko bala na prestige Jésus totika ko bala na loyenge totika ko bala ka pona moni afona bala kaka na bilili na betando na bino te pona ko luka ba polémique non on n'est pas là pour ça en tout cas nous sommes des responsables peut-être botala biso na ba YouTube lobi te to ko na ba fio ba kitisa ba kaleson na bango ba opina na nzela nous sommes pas pareil donc nous sommes des responsables à part YouTube to le kana ba nous avons nos responsabilités to ça na ba kam na biso mo peut to ça la rappeler en privé peut-être ça na on peut kama ba YouTube on est là juste pour éduquer la masse pour to ça va na nzela. Oui, c'est qui les balles. Est-ce que papa Mamika, na bino bois d'accord na vidéo papa ça ça là qui. Non, d'accord. Comment on est à la télévision le bana moi si oh yo bala to bimsi mbongo ebelo pesi papa parana yi. Pour bazano est-ce que c'est vraiment approuvé bah l'état a approuvé que divorce na bango déjà prononcé je sais. Non mariage salema qui pour divorce ça l'approuvé faut mo bala ya ba divorcer oui, c'est ça que je dis. Mais pas les détails ça leki na télévision lobi ke yena yé bazali susuté. L'état ko ya sima. Et banana na munoko olobi na ngana mais ezala na ona na mabala na babolingo ezala ya mo boswani sili mais suka na ndaku eko bima voilà c'est ça le bozonga na bino oui mais Bonjour, bonsoir, na balandi Jika télévision, bay balandara biso mokili mobimba. Na lobi bonjour, bonsoir, pona nini eza par rapport ya pays oyo nzamba sali ngolu ozala. Yango na lobi bonjour, bonsoir parce que ba misusu bazolala, ba misusu balamuki, ba misusu ba kotambola moye pelinga. Ezali wabino, mama banebele, yaya balekebele, leki ya bayaye bele. Soki po benginga koko iko salanga bien. Mais nasuka nango bakselanga Jika bakselanga mama po yango nde vimbisanga yango nde komisanga grande fille Nathalie na caméra Nathalie ingénieur Patrick Maweja mobali kitoko atonda pembe ya boetozwa yo wapi losako ya yo balobi respect na mampinga ngana lobi respect na cameraman na ngai wasalanga ngebu na banda kuna bino lelo Jika koti lisusu na makambo kaka ya internet oyo ebomisa biso tolala tolamuka monsieur Mpanzi asaleli biso video pona koloba ke ye na mwasi na ye grâce temo bazali susute makambo yango elingisi mokili parce que après 4 ans 4 mois après 5 mois de mariage. Et quelle sorte de mariage? C'est ce qu'on appelle un mariage de rêve. Que tout le monde rêve. Vous avez consommé combien on n'a pas besoin. Mais nous on a vu les messieurs donner dot. Nous on a vu messieurs honorer sa femme devant le mairie. Nous on a vu les messieurs honorer sa femme devant l'église. Et devant tout le monde. Et après le mariage, mona ki oelikaki ezana batim moko boye fungwa maka pona ba mariage wana mama Pascaline de la foi moi c'est makasi na Irlande lobi Jika makambo ezo senga yo lobate ezo senga ba jeune fo batatalika kate ezo senga ba mama baloba oui ba jeune fille balobaka mais tozana besoin ya bana baso bafandisa mayele makasi baloba lelo na plateau na yambeli bino ba mama mibale spécial tobongisa masolo na biso na YouTube émission bo bando mona ngo kaka e bando salima kaka ande soit des mamans des garçons soit
bongisa masolo na YouTube wana Patrick ofungola kamera na oyamba bambinga zo ya basi kitoko wapi na kotana ngambo bébé matondo ya ba matanda bonjour bonsoir bonjour Jika Mama Judith otali kamera na bosembo pesi ba Jika bonjour na yo merci na balandini so ba mesana kolanda Jika télévision o isala kitozala o isala kitbo sipe na banda na ba téléphone na ba caméra na ba partout bolandela kayango bambo tebele pa ina binenso nalingi bino mingi merci wanezali bébé matanda so tali bébé olobi mais ah toyoka ka bébé MK to ebite pourquoi to benga ke MK mais na plateau na biso to bongisa bizalili na YouTube ye moko ko fungwa MK bonjour et bienvenue na Jika TV News. Bonjour maman Jika, bonjour bébé Matanda. Oh là là. Bonjour. En tout cas, bonjour Nabino, bonjour na caméraman Nabiso. Tout le monde a simabili les beaux gars. En tout cas, merci pour la fidélité et pour la fidélité à babone nyoso ya Jika TV. Sikoyo bo s'abonner. Ngamo pena na kati to na Jika, moi si gentil, maman sociale, la grande dame Kandé. Ça va m'étirer, ça va m'étirer. Ce n'est pas pour la flatter, mais c'est vraiment ça. C'est une grande dame. Azana pour nos sanguis. En tout cas, je l'apprécie. Moi, j'aime les femmes comme ça, les femmes qui sont dévouées au fait. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Tozali MK, parce que mon prénom, c'est Michael. Donc, Michael Moussaou, c'est ça mon nom. Le quoi, j'ai dit Jika. Voilà. Donc, c'est Michael Moussaou, mais mes proches m'appellent souvent Mika. C'est pourquoi on m'appelle MK. Donc, souvent, on m'appelle MK. Dans le but, non, mais ma combo me soutient dans la cana, combo nangamoko. Yango, c'est pourquoi les gens m'appellent souvent MK et Kepeti, na MK TV, MK Moussaou, MK. Voilà, on est là, maman Jika. Merci beaucoup, Toko Timbala Moko na Mama Likambo, bébé Matanda. Bongisa na no penza maloba na yo, bongisa penza mela pema pona moniete. Moi pema penza eko ya penza. Mama. Likambo ya Monsieur Panzo to simbina no grâce temote. Monsieur Panzo, Mama Judith, omona ki vidéo wana? Eza na mona te pona. Oh. Eloko etambol mokili mo bapenga na za YouTuber. Mon maman je sanga net ba pétage. Oh, mais ça chauffe là. Et ça moi je sanga ba pétage de. Oh là là. Pétage donc. Voilà. Tout moi biso ba YouTuber, mon mutu et pétaka. Obino, ça ne va pas, non? Nathalie mariage il y a 6 mois, ce qui 5 mois. 5 mois, ma chérie. Et Kabwani. Malobana na kolobana ezana no. Totika ko bala na prestige. Jésus. Totika ko bala na loyenge. Totika ko bala ka pona moni afona bala kaka. Na moni po o balaki pona prouver nga pe fona bala. Totika ezoboma mabala maji bako basa ta 6 mois. Ba msupe na ba osala ba 2 mois libale silimba la bité na lingi souti. Maman bébé Matanda, il faut appeler ce combo à maman parce que si je t'ose débattre c'est très important. Est-ce que c'est nécessaire mais c'est Panzo à saler la biso vidéo wana. Mais c'est Panzo. Oleki na télévision na kafuma na mariage. Combien de mbongo oya perdre? Combien de mbongo oya bimisaki? Pour lelo oya pe ko bimasuka kana télévision wana ke na boyi mwasi wana libala esili na télévision. Est-ce que c'est important yo le que la biso la télévision lo ba ke yo boyi mwasi? Nazongeli MK, kaka la même sujet. J'espère bien que tu avais vu les vidéos en question bien sûr, et tu avais écouté ce que le monsieur parlait. Na yebite yo pe avina yo. En tout cas, merci maman Jika pour la parole. Merci maman. Au moni to le karana na bilili na betando na bino te pona koluka ba polémique non, on n'est pas là pour ça. En tout cas, nous sommes des responsables. Peut-être botal la biso na ba YouTube, lobi te to ko na ba fio ba kitisa ba kaleson na bango ba opina na déjà nous sommes pas pareil. Donc nous sommes des responsables. À part YouTube ne to le kana ba nous avons nos responsabilités. To ça maman comme na biso mo peut to ça la rapper en privé, peut-être ça na on peut kamera ba YouTube. On est là juste pour éduquer la masse, pour tout ça. Si je c'est vrai et ça les biso passe parce que de un nous sommes d'abord des femmes, des mamans, des responsables. En plus nous sommes des Africains. Il ne faut jamais oublier ça. Ah oui. Attends que on va à poto et la question de combien ma maturité à ta poto ou soit
pas parce que tous les cas na ba écran il faut tout bana ko exposer ba vie na biso. C'est vrai grâce à Zali moi si il y a YouTube ba sara ba ya média ba femme publique. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire que Azala exposé na likambunyon soit makamé la kaka médiatisé. C'est problème il y a couple ezala ka traité na couple. So moni ya zo le kana na bilili Paulo bakeno bakaboni. Biso to za ba parrain na bangote na habité. Toi ba parrain na bangote poto yebiso ke no tika. Poso boyi mwasi ko mo ganga seke wana souci. Wana posa na. So moni mutu baba mbwa ko pal o ganga ka so na été. Mais pourquoi seulement que les Canadiens? En tout cas, moi, vraiment, je suis déçue par les comportements. Papa. Est-ce que les Kambango, ils ont réel, tous les baise? En tout cas, ils ont baisé. Na romone la omone li bala base sango ba jeter eza institution divine. Oui. Eza li kambo c'est la baisé. Et ali kambo so ezali yango wana, so ezate yango wana. Si on a ça, on peut na mobile ne ba hotel matin na nini ba obina par exemple les on a le bail lobby pas maman Sarato là le bail qui so bana besoin ça la baise ba ko le ba peki azaki na zemi longwe aza gravement malade voilà to lobela ngo poison de ko na biso moi si ezaka baise mais libala ba ça sango ba jeter assez sango ba ceux qui penza ezaka ndezo tuni question ceux qui penza buzz en tout cas na opesa bango conseil que bakabona eza libala ovanda teza ba jeli libala ya mayoto te ya ba jeter bazwa ngo bazwi mayoto bakomosaka nango koma lobana sala buzz na libala non c'est que bakabona penza soki eza bo bakabona penza na ndenga solo siko nga nazo tuna nanu mama bébé matanda na yebite un homme oazana ba double mibali ezana ba signification nango tant que na émission ya mbala sima soki tokutani denebite na plateau ya mama MK to na plateau ya bébé matanda toko définir ba définition ya ba mibali wana est-ce que akoki ko sala makambo ata moi sino za impoli akosala ngo na média parce que ayebaki ke vidéo wana ekozala. Moi je trouve que mobali ya grâce tembo o babengi papa Panzu Brian Panzu soki asali yango penza ke asali ya solo eza best quelque part bolingo ezala ete ah mais ça c'est une autre problème ezala ete ndeni faut développer bolingo ezala kiti obi mwasi oyo lingi ata bwana ba problème yango leki niveau bozaka attente bosula boyokana ebima miso abatute likampo ebima na miso abatu c'est que likambo wana komi déjà na suka do moni mati na conseil azoyoka te do na conseiller mwasi ayoki te na bengi marraine parrain baye ba vandisi biso bayoki te mwasi ayoki te toyokani te nde to bimisi yango na miso peut-être ya batu bien na etonga na église bien na ba parents bien boy mais oyo vraiment que oyo bimisi c'est ko lingé mwasi mais abimisi parce que to balanaki na bar to kabona na bar alinga qui était to balanaki na YouTube parce que mariage na bango zaki mariage ya YouTube bala moko ezaki nango kali bala monde na lobene baneza ko prouver oui ezaki libala parce que Panzu mamika nazo loba pona bino boa d'accord te na vidéo papa za sala ki nana za d'accord te comment on la télévision loba na mwasi oyo bala to bimisi mbongo ebelo pesi pa para na yi pour bazano est-ce que c'est vraiment approuvé bah l'état a approuvé que divorce na bango est déjà prononcé je sais non mariage salema ki ah pour divorce za la prouver faut mobala ya ba divorcer ah oui c'est ça que je dis mais pas les tanga ça leki na télévision lobi ke yena ye bazali susu te l'état ko ya sima et banana na munoko olobi na ngana mais ezala na ona na mabala na babolingo ezala ya mo boswani sili mais suka na ndako voilà c'est ça le bozonga na bino oui mais siko boela biso to cha ba commentaire bol to lobi so bino bozonga na no bozana no bien to tika nde na soni to lobela ngonde po bino so bobongisi te mkabango ne bakotika na soni c'est ça bango ne bakotika c'est parce que oyebi ke libalo na tout d'abord ezaki combattre libalo ezaki batu baloba donc so pona nga na pesi Karine Mokonzi raison na ndeni na pesi raison parce que alobaki mobali aza moins sérieux mobali aza sérieux te parce que so ezaki mobali sérieux en tout cas vraiment ba peta c'est tout bébé matin yo comment péter na peta rapé un moko so que ezalaki sérieux messieurs libalo salaki ya munene ya kafumba ndenge mama ita lobi libala rêve o basines ba rêve o mibaliens ba rêve ko sala ko sala le ko sala to leki la télévision lobi ngana boy mo sata ko moi sango azem poli ta yo ke no bala Karine yo beta ça mo impoli grâce boy beta ka azem poli
Et puis tu as fait ma vidéo avant. Karine a loba yo zalaka liboso mobala Karine. Azaki pe na balé déjà 2 fois, c'est 3 fois. A balé pe déjà ce qui 3 fois. C'est quoi ça doit c'est que ça mobile mo sérieuxté. Pour nanga. N'habite pour na bino hein. Avi na maza bobo condamné na ndeni. Faut que na ndeni. Condamné ce qui mo babola. Kiti sana nous voit maman. Na kokiti sa voix si ma pété. na pété. Oh là là. Na kokiti ça grave. Bon na kiti. Kitana na tant que maman mais la maille à pio. Papa. Ce qui est que yo olingaki grâce na ndenga bolingo solo olinga kobenga ba conseiller mama omoni mwasi na bali azaka teti na kanisa ke kosila mesili te ndenge ye mombala lobaki akanisa ki mwasi na teti kosila esili te akanisa ka kokita comme az orgueilleuse akanisa ki et quand 6 mois de mariage c'est ça c'est pas ça la patience ceux qui n'a ko ça la chanteuse il y a vidéo il y a monsieur Panzo parce que les amants musika l'état na banda kolukango ça sera un peu compliqué mais c'est pas dit comme ça j'avais besoin d'une femme bien éduquée, non d'une femme impolie, non d'une femme vulgaire. Vous connaissez tous termes vulgaires, cela veut dire tu es chégué, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. J'avais besoin d'une femme qui va m'amener du poids, non que je sois une fardeau. Donc moi, je suis sous kilo, mami. Nazolo bama ngangam nando bate. Zaba loba ya monsieur pense parce que nous avons des respects. Jusque là c'est un homme marié. C'est le mari de quelqu'un. Donc quand on parle quand même on a un peu de réserve. C'est pour cela qu'on emploie des noms de monsieur pense. Tu sais que le respect c'est mérite. So mutazana pour ça va respecter te va respecter. Mais maman ce qui m'a kambo message le baiser solo casse. Mais ce qu'on bimé déjà la solo pas. Tu sais avant d'épouser une femme, tu vas d'abord observer. On prend toujours le temps. Au moins les visions en Afrique tu ramaramba coup de foudre été ils ont raté et un moment na kala bako na biso bazala ki moi moko ba vanda ka bozaka moi si malamu boke ba la moi nanga et si moi na pas vandi ka ba eli au moins si azaka moi si malamu ozomona mais babosa na qu'il y a d'autres caractères en tout cas ils ont des éducations différentes chacun a autre éducation na famille na c'est ça moi c'est autre éducation na famille na mobala autre éducation na famille mais là bo sangani beaucoup mi place moko beaucoup mi koluka ko s'entraider comme on dit dans nana français oyo azangaki likolo ninga ye atomi likolo na ye yon balobara 1 + 1 = 1 pasteur na biso te biso pasteur Daniel Kapinga que je salue bishop Daniel Kapinga alobi pour moi c'est que les gens disent que 1 + 1 = 1 en tout cas moi je dis que c'est faux abani ko expliquer alobi ezalaka le moitié bazui moitié moko basangisi na moitié mususu nde esali 1 parce que ce que zui lipandam eza susu lipa mobimba te il faut lukandambu nango sangisa ne komi 1 alobi ce que moni mwasi babali na mobali c'est que wana nde moitié na ye ezaki 1 ezaki moitié na ye est-ce que parce que le monsieur s'est marié déjà ce qui 3 fois aza déjà na bana abala kina antillaise abala kina Fanny Fanny aza mama ya bana congolaise ngambu ko yepa za congolais ngambu c'est pour votre oui azaki na moi ça zo préparer libala basala ki émission eleka ki et pas ya collègue na biso j'ai oublié encore le nom basala ki émission moko na mona moi na kala ya monsieur Panzo balinga ki babala na ye asombi déjà ba voix la bongi déjà bilo non wana après Fanny pour Fanny mobali ya ko mona ga Fanny asimbila ki on ne sait pas si c'est vrai parce que yazaka na ba raison c'est lui l'homme parfait c'est lui l'homme idéal toujours mi balo balinga ko milakisa ke yende malamu moi so ande mabe c'est que azano na trop de français ana na poso osakana c'est ba français de mabe bomba maka azana poso osakana bozonga na ki bon mama bo koti côté papa bwendeni bozo makamba papa zo le bizarre to koti côté papa parce que balo balé linge sale c'est la famille. Pour moi c'est ça moi c'est YouTube biso ba sa YouTube to petaka na comme on le belinga mabe na télémina ni na comme ko lobelo na façon moko bo pona la question ke nga pena na raison mais to moni place grâce à bimité na télévision aloba te abimi alobi makama mabe pona mobali na yete alobi libala mabe ya mabe mobali na yete ce bolandi ngo bien parce que à comprendre que azan moi si non qu'on se le dise maman on a grâce pona ya lobby na éviter ce qu'a masqué public ce qui ndengini mais ils ont rapport makamuna bango mi baliser ya bango na chambre tali bisote
ozomona mwasi azalaka boswani na chambre na mobali toswani de sili basemiki baye ngala kana nga de comme parce que kanda ena bona bokinde ngaza opesa basemiki biate mwasi mabe mwasi seki boswani na mobali na chambre tango azobima na salon boni bino bo malamu sambla grâce à sali alakisi ki mukolo maman en tout cas respect na yo grâce respect na yo félicitations et puis que bino bobaluka ke en tout cas tout ça ndenge za boye omoni ndenge za boye to bandaki otuni biso motuna pona papa likambo sali na vidéo yango tozo craquer yango tozo péter pona ye eloko abimisi na toke na lusko na ndenga bien so makamnyo so panzo alobaki vraiment alobaki eza ya solo na ndenga bien conseil ni bopesa to komi na opesa na suka te mais makamni bokolo bapesa pona ndeko na biso mwasi to sala ne musala mako ngai na lobato yo banana kaka ngani na banana loba kaka en tout cas posa basi dans le Bible la femme sage bâtit sa maison. Ah oui. Voilà. En tout cas moi je dirais que une femme doit s'adapter na comportement mobile. C'est vrai comportement on soit ma belle ou luka améliorer et mobile n'est pas que ba kenzela moko. C'est vrai to yebi ke mibali mususu bazaka na ndenge na bango ceux qui pas envoûtement et ceux qui pèsent nini je ne sais pas mais dis-moi la plupart ils aura moi sinda za na fardeau makasi na rata couple. En tout cas grâce to yebi que ozali star oyebani na ki star na yo wana elakisite que oza mwasite ozaka mwasi oza mwasi star. La femme doit être soumise, quel que soit la beauté na yo, quel que soit mbongo na yo, quel que soit succès na yo, tu dois être soumise envers ton mari. Place au vandi, au moni mobile lobi boye, alingi boyete, fais un effort. Et puis que mobile déjà bala na ye, on dit ma ki ango. On dit que que mobile wana zaki na makamna ya zaki da mobile ya ba kombo belé tanga maki me yo ndimi lobi na lingi ka bongo ndo lingi bongo en tout cas oyebi ke mutongo azara na stable te na makamba bolingo yo komisa ene stable ndé conseil na ala stable te nazo pesa ka conseil te maman yo komisa na panzi wana chrétien panzi te na chrétien panzi te na nazo pesa conseil nazo ba maman grâce zala ka soumise yebaka komikisa mobala bio mataka pe mwa mingi wana penza biso pe ba youtuber mo beto mataka pe mwa mingi wana penza na côté la côté wana pe mwa kita mwa ndambu papa so lobi obuki mwa mapeka o meki ko comprendre nyoso za la kara pasi pour s'adapter mais il faut comprendre ce que lobi tika koleka na télévision miko wana tika na ko ba te biso ba sa poto et masturbation et boena boe ko chana bablo ko wana te mais kana ko kitota o changer na nous ndenge ya rozala na total ce qui a changer ce qui a changer maloba total na conseil na yango wana conseil on eza ce qui ezaki makamba loba ki bazaka kalibala bien bien ndenge ni po te libala ko finonge ce qui makambu panzo lobi eza solo la ce qui a lobi eza solo bon pour na ngai na ke côté lobi to ke côté moi si ce qui penza panzo makamba loba ki wana eza solo mais c'est panzo je m'excuse tembo grâce na penza na okonda na oya pena direct omoni biso basi ya Kishasa nde to uta Kishasa toke poto to s'adapta facilement na mamba basi ya poto. Pourquoi na lobi bongo? Parce que mibala on peut ya poto ba olia ba ba trop ba biso ke uti Kishasa ke poto o changer comportement direct. Donc o jata tenter. O la ni bizeli ya basi ya poto. Donc to lo ba grâce à mon pena kaza moi sa poto. Ce qui m'a ramené ça est réel. Oh mobile no lobi. Je sais comment peut dire moi si ya poto o s'adapter na makamba basi ya poto mobile c'est quoi o sakane oza libanda o lobi na koyoka te ponga pe na mbongo na nga o boyo pesa nga mbongo nga mo pe na o yanga na pe na compte na nga wana ndenge toyoka YouTube pe achela nga pe YouTube pe ndaza na afuta ka ngai okuta nga pe na télévision na star kombo na ngai bani partout oloba na ngani parce que olanda kombo na nga pour ce total peut-être yé pas landa yé pe papa olanda pe ka mibal baso ba yebana baso ba yebana to yebi bango te vraiment OK pa Karine Mokonzi aloba ki abiso so la baronne aza lokuta la baronne eza jalousie bani bemise sale makati bongo so ki team America e bimaka ezaka pona ni la baronne aza jalouse ya mwana lobi boy alingi libala muninga te si alobaki peut-être azaki pe na raison na ye la baronne nga na pesi yo raison la baronne na pesi raison parce que alobaki abi libala wana mobali wa bozo sepela le bala grâce boyebi ti lelo naza ba sous-vêtement na ye alobela ngo mobali ni wala mobali
toloba tobi aza jalouse moninga nga bala ba misuku babimi ti lelo ba misuku ba osola pe na ye lisusu te pona makambo wana mama bongo kokata koyoka soni tobi na ko prouver bango pe ndenge na bali bona kovanda na mobali nga tiliwa okoke ko prouver te po moi sindaza na mutema ya munene ya ko supporter mabe ba caprice mobali mobali moi sinda supporter ba caprice mobali mais mobali te mobali a supporter caprice mobali nga bagangele ti n'habite bino na poto ce que bolinga ko mama matanda mobali a utilisé terme moko ezo swanga nga makasi pour mobali a utilisé frigalité donc a utilisé terme wana cela veut dire que tu es vraiment tout près des chèques oui alors ça faible ce que donc moi c'est faiblesse cela veut dire tu es quand on te dit que tu es frigueur, cela veut dire que aux un comportement mon qu'on a chéri. C'est ça. Tu n'as pas de manière. Et puis abi oza très orgueilleux. Na manyo kamnyo so panzo lobby kaka terme. Et puis le lobby que no asunga ka été yé moi c'est alinga mobala kabela ka yé ali ko sala te alobaki maloba wana ti. Non en tout cas wana yo ki on pas ba. Wana il faut que landa vidéo. La vidéo alobi naza na besoin ya mwasi akozala appui pona nga mais non poids pona nga. Kasi langage wana la kisi wana langage wana c'est quoi il est poids yozo sunga yete oza être semblable te mama anteta na poto ezalaka ndenge nini mwasi azosala mobile pe azosala bozo sunga na tenga na zui mai facture ya mai yozi facture ya courant yozi garage yozi gaz yozi boy ba se partageaka donc yo on va se partager kana 6 mois kana komika boimba moto bande se partager wana c'est trop tôt parce que c'est ça le problème wana papa oui wana besoin de raison ceux qui pona wana et ça moi bandeli makambo eza impolitesse impolitesse nde onga nazo loba mama Judith impolitesse nde nazo beta sete ngane nazo na mwasa télévision na yeba na star ce que bali déjà qui star ko isa mobile pa ko ya babi o sa souté donc pour la grâce à ko sa pété a oboya jika oyebi que eloko moko ezala certains ezalaka libala po batu ba mesana na comportement muninga ils aura temps na début ezalaka pasi bon et cause attend zela bébé matanda oui là tu as raison mais cause attend cela veut dire que non na bango mi baleti ba olakisa biso na TV bazwaka tante donc mais c'est pas vous ne savez pas que non témoin kasi za mabe yango na faute yango tozo pesa bino pourquoi bobala na ki pressé on prouver na c'est ça ah oui to le batala langage bazaki ko prouver mutu yango moninga na bande na lobeke na bi ezaki libala ya ko prouver na obala côté grâce pe ya lukaka prouver pe bato côté pe mobile ngai pasa nini a prouver ba fani ba antiezi ba soki ba nani wana a prouver ba ngana mobile te puis na ko bala star ba omona o bala star on pe biso pe ba star on pe ya ba pétage ozo bala star ozo bala star on pozo bala na biso na mibala YouTube ba passer Denis Les nyonso wana bata ba pétage ozo ya ko bala ye tala mama Tina mwasi mo kimia obi mobala za ka toujours likolo mama Tina za kana si voilà ba vaina ebi azaki pe journaliste ebi oui azaki pe journaliste mais toujours na se mama pasteur yepe mutako tsi mobali na monde média asa toujours na liboso kuta banda ko pesa ba mate ya mikolo apesa lisuta limwa pe na TV na mona ki ye mama Tina fait situation na mona ki akekotala artiste la biso Yandi Mos basi tozo senga basi ya bongo soki mobali aza likolo mwasi faza kana se soki mwasi ali likolo mobali faza kana se alo papa panzu ya boy na ye makam ya kozala na se il faut comique ça bon ezo yelanga na mikolo nde toza boy est-ce que likambo moko ko salema te na vie privée ya moto oyo komema ba bomba ngo esila te surtout na bato lokwa biso batu to bato mibenga ba fille de média batu baye bango te c'est ça le problème. Mais ata yo moko sale fort bomba nani aye because ya divorce ya mida na jibempian azate mais bazape bata média bape bata média oui to éviter maman o soulever point ezaka ba murmure ça va soulever point na point wana na kokinde côté ya Koffi Olomide pe na mama Alia mama Alia toyoka kaka oh mbanda na ye
Cindy ombanda na ye yo soyoka mama Amida lobi mama Ali alobi aleki na teva lobi ngai na lingi boete po na mbanda bazuli nga bobo boyoka kate Cindy c'est une femme bien confirmée mariée aussi pas dire que non yaka to fan mais une femme légitime yango na lobi soyoka mama Ali aleki na télévision lobi pona nini kaka papa Panzu yaleka kaka na télévision loba nazongeli ye aleka kaka na télévision parce que liboso papa Panzu pa yeba na ete hein to yebi na sima grâce hein elo que pesi courage aleka na télévision aleka na ba YouTube aleka na ba ni po loba et ça pas pour na grâce kwa yebi donc banda ki mabe yo moni muto bani mabe yo ndo banda mabe papa Panzu oleke na télévision kwa muta sali ko yeba na o respecter te faut respecter soki asali ki yeba na maza mwasi na ye mais oui aza mwasi na ye ne faut aleka na télévision siko bandolo ba mabe na ye bombango na bino to yeba yete soka zaki mwasi mobali ya Anita moko boye ya Loyen Kinkela moko boye avant na so pe na lemba to yebi na biso yete to nga to yeba maratongo ba o akitoke nango wapi o meso makamolo bana toke nango wapi yeba koko yeba o yebana soto mobala jika o yebana mobala MK o yebana kaka mesiko malembe ndeko memango ndo milite fade bofana na ndako boyoka na mama nazo te ayo si moi pesa mukepe pona matea nazo mikota mama eza mukie ozongi sukuna nazo sukuna ba pentage sili na côté ni omoni si moi pe eza mukepe pona mukepe bon na comprendre yo bino pe na mon fiançailles ezaki pété Jesus. Fiançailles pe ezaki en tout cas maman na yoka balobaki ezaki commission eza omoni bablo musuza ko likambo ya commission te omoni bilo musuza ndenge eza na oloba mobana lobi la baona le sako 6 mois omoni 6 mois ezali mukie makasi po oyeba mutu makasi oyeba parce que omoni pasteur na biso ando yebisa so lobi libala po bato bazwa moi maîtrise ba musu bakendaka tina 20 ans 30 ans bakabwani mais pour moi c'est comprendre moi ndambu 5 ans 5 ans pour oya makamna na landa mais ce que couple mususu ekoma katiba 23 ans mais omoni bakamwani c'est ce que je dis 30 ans 40 ans na moni bakupele bakabwani basali ba nebele bakabwani c'est que ya bongo ba maladie wana ezala qui continuer persister so mobala lobi jamais ma bien moi ça lobi que jamais ma so moni libala ekabwani na 10 ans mata c'est que couple wana ba vivre ba tana bango wana ya buso ba banyoka mi ba s'attendre mais soit des couples où eza batu ba mature je bien dis les gens matures moi si aza mature mobala aza mature le deux parce que au combat là nesi par exemple le quoi nesi papa Panzu boy papa Panzu na ndenge na ye aza mibali mo boche toche et trop de français trop de connaissances moi ni aza orgueilleux alors quoi ba ndeko na biso wana qu'est-ce que bala pe moi c'est pas moi ça pas orgueilleux te moi ni biso basi au moins ni biso basi en tout cas moi je dis souvent na Bible to pe c'est exemple moko au moins na mur moi ba komi pe kisami ko boire matiti vraiment ça veut dire quoi abanda ko boire matiti yango ba remarquer que ko boire matiti yango ba komi muto boire le soute to pe kisi so to moi to kangisa yo Bible commis Jésus leur a dit ça moi si femme soyez soumise. Ah oui. Nalanda pasteur Marcelo, alors ba makamoko ça très capital bablo on tout za la ka yep mais alors ba makambo c'est important. Alors la femme Dieu avait remarqué chez la femme cette petitesse. Moi ça rana moi tendance à vous aller orgueilleuse. C'est pourquoi Dieu l'a obligé d'être soumise. Omoni Nzamba remarqué pas mobali azarana du mal ya opesa bolingo yango Nzamba obligé mobali oyeba kolinga Marie aimé il avait donné les instructions aux deux personnes na batumi balé femme soyez soumise Marie aimez vos femmes c'est bon si tu veux ezaki obligation à obliger bango que non tu dois le faire. Oso comprendre. Si avec le temps, so ozana moi si yeba ke na kati ya bo moi si biso basi wara moi têtu. Ah oui. Têtu wana za rapenza naturel. So moni moi si moko boye têtu za basi mo ba kimia keba na basi na mi basala mi bali mabe. Au moins avant ça zotala yo kaka bozo sekisa yo mais na kati ya motema ne a préparer le kola le ba non. No so kaka jour musu ba beti lo ko moko boye makasi. Oso comprendre. Yango wana papa pense des fois comprendre nature à moi si yango mo yo changer basi. Yango moi pas azo comprendre que moi ça la raboyer moi ça la raboyer mo bala za la raboyer mbala za la kabo moi ça la raboyer si ko ceux qui y à comprendre la nature à moi si de ba rofanda bien na couple na mutu wana ko ye awoya pe na makambo na ye ba ko se comprendre mama mbala moko beme matanda to komi penza na suka otali kamera na bosembo okitisana no mungongo bakisa muke au moins soso bandi okabwana
otikala kaka kokabwana na kokabwana ah oui ozwaka mwasi ya malamu te kozwaka mwasi mobali ya malamu te mwasi parfait azate mobali pe parfait azate bamusicien kala ya kala baza koyemba balobi bala mwasi mobali akufela mwasi ke oyo amesana kodivorce oyo amesana kodivorce oyebi ntina divorceaka na basi toyebi te point d'interrogation ntina oyo adivorce na basi biso toyebi te ezalaka mwasi wana mabe ayebi osoutenir nga te aza impoli ndoki aza ndumba yoka ndoza malamu mwasi yango na papa mbala oyo soki okozwa so mwasi azwa mwasi ndenge nini ye na ndeko na biso ya mwasi badivorce te yo mpe opanza libala bato na miso makasi bondeni yo moto akokonseye bato te yo bongo na bango otikaka basupporter baganga ngai naye na conseil te ya kopesa bino nga naza mama etanke mama mpo na nga ozwaki ta ya kosala fiançaille te alors lokwa bozwaki ta te borate deja moni mpe libala mpe nde ezana na se awa so mpe papa grâce omoni ke papa panze omoni ke grâce akomemona enfer bokabwana parce que mibale so basangani bayokana te fo esenga nini fo bapanzana voilà lokwa pesa leki na télévision alobi en tout cas grâce mpe so ozongeli na oregrete ma chérie pour te clôturer otali caméra na bosembo penza toyebi ke sujet na biso to continuer nango na ebité na plateau anani mais merci d'abord parce que bolobi kitoko bolakisi ete boza basi penza ya maili otali caméra na bosembo eza côté grâce eza la côté papa panzu oyebisa bango eloko nini pona libala na bango ba memeli biso yango na réseaux sociaux en tout cas quand conseil na bino opesa bino ezali réseaux sociaux ezali place au te tout la maseki na bino ba mayoto na bino ou sala wana bozala couple exemplaire le quoi couple ya Kadi Kalilu na maman Laetitia Mbonju baza couple moko exemplaire Laetitia ibonde na papa na biso papa excusez-moi papa kombe ki batu baleke bena oh là là en tout cas couple na bino couple moko exemplaire Blandine Alimoya na moni ya maître en tout cas bozala ba couple moko ya bientôt mona makele les alara nango meto mona ngo libanda te papa Panzu zonga sa motema sima zo temps réfléchir au sala soni ya mibali makambo to mona ngo pa basi mais yo mobali osala ngo sala soni makasi zonga sa motema sima réfléchir prier luka basala nzambe basambela pour esprit wana zo la nos esprit bonza mbete ça esprit moko ya célibat moli mo célibat za pembeni nayo yango zo linga te yo bala bobongisa na mwasi na yo bozonga na bozala ensemble botika ba jebo ça biso wana merci ma chérie bébé matanda 2 personnes 3 personnes opesi bango libanga po yo kole o mabanga mais to lobi kati libanga yo libanga yo libanga yo libanga yo bébé matanda bwaka bino opesa yembongo ndambwe bébé matanda bwaka bino opesa mais oyebi ke bazopesa na boye koloba pe baopesa bayokanga nga ote mema biso na kimbuta nzambe na ngai dadi nzama na kati États-Unis Esther Mubanda na kati États-Unis wana vraiment bazaka so na longo chemise boya mona eloke bomba mame boza dededa ndeka Jit Kalanga Lobby MK TV donc masolo ndenge zala toujours vraiment bambote na bino nyonso bongo tuninga conseil te conseil ya suka poto sisa conseil kaka voilà donc moi minute ya muke conseil nanga na opesa bino ezaki en tout cas so bomone simbite bokabwana parce que Karine Mokonza pesa bino conseil alobaki na yo grâce tembo ke libala wana mobali wana zaki likangu na ye oyoka kite mame oki grâce temo oza mwasi kitoko oza mwasi ya télé so moni esimbi na ete mpo mobali wana adivorce ebele yo na odivorce te so esimbi te en tout cas yo kobongisa libala baninga te pardon badi tokomi na suka mama Judith bango mo bamema na télévision papa caméraman bamemi na télévision nga naloba nini soki ezali libala mpenza ya solo ya nzambe ndenge ezalaka biso nde tokobala ya nzambe daduduga de Liège bambote ebele en tout cas soki eza ya nzambe nayebi te bozongala mais mpo na ngai grâce tembo bendana tia makolo na nzela alanda Karine Mokonzi conseil apesaka yo merci mpo na conseil na suki wana mais bambote eza na ma Judith
mibali kaka poto suki sa toko mpenza na suka wana penza boss mibali pesa ye kaka soka utina nga pe kode sala nga bien vimbisa ngai Giclo Njili 1000 fois prêtre oh là là 1000 fois prêtre na kati ya France bambote ebele pa na yo bambote ebele pa Flaubert Ongeli bambote ebele Dadoudou Gandelege Bernard Moutou na kati ya Gabon ye pasa la code na ndenga Afrique Bernard Moutou na kati ya Gabon libanga yo libanga yo merci beaucoup Baladia Jika bo comprendre wana ezali bébé matanda ya ba matanda bébé mona ntsuka na bango mais azali mona ntsuka te makola bo comprendre yango merci beaucoup so bomoni Jika ningani seka komi na suka mais non koma na suka te soki na pesi merci te na ba sala kete Jika azala ba sala kete Patrick Mawenja azala kala pointe losako na papa Joseph Magloire na kati Allemagne papa ya yo yango wana babi sponsor number 1 ya Jika TV News pona lelo na suki wana matondo na bino Basia Malunga Basia Makas merci bye tokutani mbala ya sima soki Yesu Masi azongi te me toyebi ke akozonga te po tozanana je vous love abonnez-vous et sika tolobi mabe bokomeli biso na seke polobi mabe et sika tolobi malamu bobetela biso maboko on vous love